Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Nayebi bokotuna na lamba kabianini bazoruba nayebi kuramba te eloko nazolamba bino buyebi bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango dixième vie. Alors bandikuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV. Na Sheraton TV, vous mouna makambo bien, vous yuka ba comédie kitoko, ba théâtre bien, ba gag ya bien. Sheraton TV, vous landa émotion ya binu pa vous mouna falon. Moi c'est kitoko ba rubi moi nankoi, auteka nankoi. Émotion ya kitoko, vous mouna bisu ba article na binu, o ya Congo, o bolingaka, tout sur na binu. Likuwa ngande na suyu na binu boy. Baseri mososo koye bayena samba ya Android azokota internet azorukanini azorukamin Sheraton TV Sheraton TV bo s'abonner massivement babito s'abonner biso nyonso eya bongo misho bozo manimpaka na kata Sheraton TV bo s'abonner na kata Sheraton TV na manimpaka esibino au moins makamba bien sans parler c'est pour s'abonner sika ba comment abonner cliquer au moins on s'abonne comme j'aime au j'aime na bimela bino. Comment ils ont... Action. Bonjour. Oui, comme je le dis toujours, papa, on a refondé. Ni bisanga na rapidité nanga hein. Alembi tellement moi. Awa tozana Lemba Salongo, la commune ya Lemba quartier Salongo. Papa, kombo nani? Nga kombo na DMX. Ngani toza apona ba disposition ya makamba brique na ba kayas totekaka. Botekaka brique na kayas. Papa Patrick, avant to komanda nous na brique na kayas. Est-ce que vous pouvez dire que moi qui est l'isolo na yo papa Patrick aza père de famille, aza likondi ya famille, aza mobali moko afandi na bana na ye moko aza ndenge nini na vie ya papa Patrick? Ya mkola entreprise oyo. Te yo moko. Nga moko na responsable de famille, na mwasi na ndako. Na mwana moko. Na ozana mwana moko. Donc entreprise eza yo te. Entreprise eza bon ya ndeko na ngai. Nga nene aza sko awa comme donc na roba gérant na ye. OK. Papa Patrick aza père de famille. Awa azo gérer affaire ya ndeko na ye. Voilà, bote kakayas, bobeta brique. Siko musala ngo esa makapenza ndenge nini? Bon, musala sama na biso kitoko, tobeta brique na avenue bi pour d'approximativement Wenzali Volo, entrée Wenzali Volo. Siko bobanda ndeni ni bozwaka zelo, pona omona mingi na omona makadam ezebele, ezolo longue ezate bozwa zelo ngwa. Bon, tozwa zelo to somba na carrière na C na station Salongo. To somba zelo kuna à part ça pe ba carnivore na biso ya kana ba sable. Ce que yene to profiter tant mbule betara to zwa kango nde to sala musala. Donc botoka pe ba bozwa pe mabele musu na carnivore. Na carnivore po ekota ka mbule beti mabele ya kana mai etiki sable mabele lekinde to profiter to misi sable wana na carnivore to profiter pe na zelo musu to somba na station Salongo na carrière. Siko zelo a carnivore ekobeta pe à peu près combien de sacs? Zela carnivore ekobeta na ba sac ebele zaka ça dépend makasi na bino bat bobimisi nde sala bo compter ba nombre ba pousse o bobimisi. Mais misala pe ba pousse ebele. Et misala ba pousse ebele. Ah bon? Siko awa na Salongo elo musu to yebi banda mokili banda ngana na mokie tina koli na yebi ke Salongo mai za kana ngo pasi. Siko bosala ndingini parce que pour sangisa o bimisa brique faut sangisa mabele ciment na zelo. Après au tiango mai bosala ndeni pona mai. Bon pona mai ba difficulté eza to da mingi na ba forage. To da mingi na ba forage loko to mona liboso na biso na forage eza liboso pe lisusu be forage eza to tokisaka. Par bidon ezara 200 kosomba comme mamuta to 300 francs. La difficulté to zana ya mai yango wana. La difficulté aux gens ya mai forage bo somba. OK. 200 comme 300. Voilà et le on a pesa parenthèse musu to kolobela kana Sheraton. Donc difficulté à mai oyo. Dala eloko lokwa mai
eloko lokola mai eza difficulté makasi na kati ya société na kati ya capital na société na bango awa sikoyo mpona babrique tokozongela brique nsima mpona bakayas bosombaka mpe kana carrière kayas tosomba yango na kasangulu tokenda kosomba kayas na kasangulu tinde ekoma apres biso sikoyo toteki yango na bapusu bokenda kosomba ntina kasangulu donc wana déjà transport déjà ekoti na kati donc kayasi donc nde tokenda kosomba kasangulu tuyaka salongo tozalaka na difficulté mingi ya transport mpo bachauffeur bayaka salongo bazalaka trop mwa likolo parce que koto eza likolo ngomba nde baboyaka komata beso donc so amati boye seke fo sosie mpe bien sikoyo ndenge eyaka bongo ekutaka bino à peu près ba combien donc kayasi ti ndenge eyaka wana ekutaka biso baprès ba 700 na ndambo 700 $700 na ndambo 700 oui ah bon $700 na ndambo ba 720 730 wana eza transport kaka ou bien na ndenge bosomi na ndenge kayasi esomba mina transport nyonso nde tosali calcule wana kasangulu eza distance kasangulu eza distance molai donc bosombi kayas na bakongo boye nango awa mais namonaka bato mosusu balokota na bango mabanga na banzela boye bando obeta kayasi yana ya lokota na nzela eza nango mpe mais ezala sikoyo na baefficacité par rapport à bakayasi oyo euta carrière bakayasi wana ezalaka mingi déjà bato basala na babeton basangisa eza sikoyo miloko babrikayo deke boye oteta yango ezala susu prix moko te na bakayasi oyo ya biso toya nango oyo original oyo parce que kayasi wana oyo deya moto asali mpo moto atongela olo wana ndako étage eza na difficulté mais oyo déjà eza mutuka ye nango machine esali nde moto esalaka bandako étage etongama bamateriel ya sika ekoti kayasi moto apréféré asala nango ya propre par rapport bakayasi oyo balokota wana ok sikoyo mpona bamachine oyo ebetaka brique babenga yango nini bon toza bamarke ya machine toza na brique de 10 oyo ya mike wana toza na brique de 15 toza na brique de 12 de 13 na de 20 toza na de 10 de 15 de 13 de 20 donc toza na 4 marque ya machine ya brique ok wana mpe ekutaka cher bamachine wana na kosomba bamachine bien na brique nango ekosomba machine ekutaka cher machine ya cher machine ya 15 ya brique de 15 eza $45 c'est que pour ça mosala il faut vraiment na fond ebele bon il faut dépenser parce que eloko esala non mosala eza matériel après matériel nde moto efabrique eloko oyo eza na besoin donc eloko eza na donc besoin eza na matériel siko risque nini bokutana nango na kati ya métier na bino risque tokutana na kati ya métier eza so mbula ebeti bapériode ya mbula risque susu eza na nzela oyo eza mai oyo euta ya biso boye na avenir oyo nde moto ekitisaka so mbula makasi ekitisaka mai ebele na avenir nde moto edérangaka biso mais mbula nde vraimen eza risque makasi no mbula so eye boye komema babrike ebuki etu eza so ebuki bobeti masika mbula ekuti bino ebebisa mosala risque toza na siko mpo nini te kolukaka esika moko boye kobombaka yango nde eza na libanda boye risque te ou bien ezaka bongo mpo ekauka te nde eza libanda boye eza na risque te parce que mosala ya brique tosala yango boye ataka biso te eza baninga mosusu mpe baza mpe kaka na nzela nde eza boye oyiba na yo mais oyiba osisa yango te mpo bakuto kaka donc botiaka yango mpe bongo na risque mpe bakoyiba na bango botali na bino mpe ekipe nango koyiba eponi nango te bokolamuka lelo mpe bokuti bilo na bino normal lelo mpe bokuti yango mpe complet eza nango bon mboka na biso eza nango bongo eza elo mosusu koyiba te mais osali yango kaka mpona motema mabe place baninga baoluka. Voilà, pour ça, là, je rappelle, pour que il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut gens. Bon, pour le monde qui est ninga misusu, n'a pas muninga à la muki tongo, à la muki atiki maman nandaku, atiki na mwana na ye, peut-être pe mwana zotanga. Aye pour luka musa na ye, wana saut gens au balobarawana, aye bineka abrika muninga. Ye ao lukanete ya oyiba mususu okende ao sakuluna mususu okende ao kesenga na nzela maza makasi ndenge ndeko Patrick azana ngoboy sikoyo na ndenge osala boye par jour on se retrouvera pe na Kinshasa za kana ngombiso sotobi ke ba se retrouvera na taux du jour bongo ko pesa mama lamba okopesa so mama elamba mwana beli mwa kiso se retrouvera pe facilement. Oui, to se retrouvera facilement parce que musano surtout risque nde tolobi ezali mais musano surtout pe ceux qui ont gagné te au sa ngote musa ma soko gagné te au sa ngote musa basala ngo ceux qui ont gagné pe mo eloko
to gagner biso. Est-ce que comme na journée mon comme appelle na 10 000 ya yo mon ya société mais yo mon pona mbike moi ba kope mike za rappel les obligatoires c'est vraiment mon kondama la muso 10 000 pesa mo muke. Ah bon? Oui. 10 000 pesa mo muke. Pour siko pena muta ola mukabwa ya betine ka brick to boy na biso to yo ka mukongo maboko nini mais sikoyo yo zo kendo ke oyibi yo ke bandi ko senga lelo yo escroquer koto lobe yo escroquer na gauche yo escroquer na droite. Bamsou comment comme ba avocat ya lokuta bamsou comment ba médecin bamsou ba kende bazo papa ba tu machette pa boto la téléphone perique bo na nzela yo bendi siko tala ndeko mbala bi 10 000 ezamuki mbongo wana penza yo ko ya te obeti bo est-ce que ça peut na bato ba le rapper à l'équipe comme ça sengi au moins coup de main et pas moi quelque chose to kuta na ngo presque chaque jour pesa au moins bi muto le kabe ya mai coup de mezate so peut to apena posa ya mai ndesi ba mukomisali samaka au moins peut to bengi atokeli biso mai mukopeza pe ayibi pe ndesi bwiki yango ayibi ko beta mukope to zape mususu ba brigadier mususu bana makambo na bango occupation ayepe obeta mukomusu pe zape ke zape na cop mo pe boye muto azate obengi aye osala to kuta pe na difficulté wana batu bayaka pe koluka pe misala pe to pesa bango akependa ko pe boye abike na uti pe sika mobe mona pe lobi azonge bino ya lelo so musela zate so ezali to pesa susu pe zape te comme habitude mboka biso nde mesana siko ndenge ozaka olobi oza na entreprise ya ndeko na yo est-ce qu'on envisage pe lobi okoma na yo mo na oui ndeko na déjà za muta métier o déjà za ki déjà muta métier abeta brique osa misala ba coup de main ti lelo boy afongosi pe eloko eza lokwa société sunga batebele pourquoi pas ngai ngape déjà na mutu na sala musala ya brique na via pe déjà bongo lelo lobi ngape na entreprise na nga lokwa matériel ya construction lokwa ye. Donc c'est que les lobbies ceux qui envisagera que lobby ozana entreprise non c'est que aux appels a besoin aux ala na fond moko boy moi li sungi moko ouais loko so ce que pas na biso difficulté za ata ngai na bande comme sus pour un espace to za na ngo espace za dans espace à moké donc dans na posa donc espace OP et occupé ko fournir sur ce loko ya mi balé et les kata o li susu mais loko za biso moi pas ces aka yangwana donc espace ndé ya monene toko za na posa to beta 10 sacs na journée ou bien 8 sacs mais espace to za nango et permettre biso ya ba 5 ou 6 sacs nizo mona izo freiner biso susuma moké mais en viation déjà ya osala ka entreprise na ngamo déjà donc c'est que ceux qui le lot mutumo ça entreprise no mais est-ce que vous en a fond o ko lo appelle lobby na banda bon fond ya lobby ko banda e ko za nango ya 5 sacs 4 sacs 3 sacs pour te bi ke mu elo no te banana 1 comme na 2 donc ko banda non na 5 sacs na ko banana 5 sacs na ko banana 6 sacs 7 sacs selon des possibilités sac mo bimsa combien de briques bon biso batote ka awa moni bato babeta brique na chantier mingi to betela bango brique 35 mais biso awa ya oteka to sala excédent ya 5 briques le roi 40 par sac 40 briques par sac wana to la paix selon ne to sala musana biso ba dépense eza na kati ya musala wana ce na nengo beti 35 na 40 est-ce que les autres ala que moko zelo ezole ka kesi te ezala bongo te parce que biso moto za non à part ça va bato babeta biso mono to ba briquetier donc to zaka suivi na makambo wana to linga te place ya boye to teka déjà loko oyo etonga ba immeuble to sala ngona mutema mabe po na mutema ya oganye biso bango ba perdre te le so ndako kweli mutu ezala pasi na biso parce que biso ba to sala ke loko ndako kweli mais ezala vraiment pasi mo bien esala biso bien te yon to linga osala musana ba qualité o sengeli ta so za place le te ya kala bato ba yebi coin o ba yebi ke ya kala donc to sala musala déjà normal so za ke to sala musala mabe na ba déclaration ya bato mais déjà to longwa mais c'est que tout ça donc normal. Ça fait combien de temps on bandi musalo ndeko no azwaka okana ndako boya ye ya bandi ko lakisa yo côté la ke mo classe moko bo sala ndene bon tozalaki liboso na point na makadam na biso wana ava basala nzela tozalaki espace ezalaki wana ya monene tobandaki koteka déjà babiloko na bamama mosusu biso toyaki lokola bana oyo ya terrain tozoyede bamama na kati ya entreprise na bango toyaki kokuta donc na bamama mpe bana kati makambo bamama baza na kati ya makambo bamama biso mosusu baza boye bamiso bakoma likolo parce que place oyo bapanza biso yango moni biso tokota boye donc tozalaki bima entreprise tozalaki awa lokola bana oyo tozoyede bango na nsima ya koyede bango tozalaki mpe bana mayele toyaki koyeba misala toyebi vima mosala na ndenge esengeli
na ndenge ti lelo boye pe tokomi mpe na baentreprise na biso mpe tokomi ogérer lokola nde toyandaki kogérer ya bamama oyo toyaki kokuta lesika. Ok, mais vraiment c'est intéressant parce que ba maman ba na kati likambo donc prochainement toko yamba pe ba maman toko kende pe ko luka ba maman comme je dis toujours na Shiraton hein surtout na émission na biso article 15 toko kota partout atana ba zamba toko kota parce que Jeffos Katoko le héros dans l'ombre à la grand cascadeur. Voilà et bande konanga il faut interpeller bino. De kona biso Patrick alobi ezana ba tumso ba yaka ko luka coup de main awa a aider bango pe bango bazonga na moi 10 francs. Bongo siko yo yo muto ozolanda biso na minute yo ozolanda ndeko Patrick baboka kayo na ba TV baboka kayo na banzembo ndeko Patrick azana ye na moyen ya ebele te mais azosunga bon siko yo oyo kenda kopanza na ba musicien yo kenda kopanza na ba concert pona nini te kosunga pona nini te peut-être na kana moi terrain na mona kinkole po lelo ba bibwa ba kinkole kuna ba otonga ba chantier ezebele na moi terrain na ngamo ndeko Patrick yaka na bandambu na wana na ba xelo moi fond au ça na terrain na parce que ya za na posa ya espace à monene asali mo espace tiki na mo espace ne wana abeti mo ba brique ne mo ebele osombele mo matériel ata mi baleka na no ata po be ata 5 sac akobanda na e opese mo espace wana azui mo espace ne wana ba chantier na so côté wana ba zui ndeko Patrick comme lisungi na bango ole ba uta ka pe na brique côté ba kinaka nango kuna ba ozwa ngo na facilité. Et ça, na batu ebele lelo na poto boza na ba chantier na bino awa ndeko Patrick yeyo aza awa ozoyati na chantier na ngana comme ça olina ki na kosoma brique musika eza pe na espace munene yaka obetela nga abandana nu fond na ye matata na onanda kuka moko wana ya yo na sengi na nga batu ebele te ka na mutu moko wana fond ne matika na ndako mutu moko pourquoi pas hein olie ya kotika bandeko misu lelo bazoza bakuluna c'est un exemple à suivre c'est un père de la famille azana mwasi azana mwana. Pourquoi pas encourager balobaka pesa eza resengo mi ko pesa na mutu azana ngo mutu azana 1 yo bakiseli moi 2 nzambe pa ko pambola nayebi ke boze belé bolandi ndeko Patrick nayebi ke boze belé o boyo kisiko message ni ko pesa na ba jeune parce que oza vraiment jeune oza na makasi belé kutu ba na makasi pe ko leka yo mais ba fana na bango na ba coin ba botola ba tu biloko message ni ko lancer na ba jeune o wana o ba mona ninga obanda te peut-être soit ba sa ba ninga nko. Message là que biso ba jeune to tika ne distraction. Et là liboso distraction to na makasi yo moni ke muto encourager yo pour l'un exemple na yo mais yo comme l'un exemple ya bato ba mesana ki mandastis. Do ya osenga. Ko senga za na bien muto ko kabio le lobby mais lobby kuna kabio te. Lukane muto apeso loko yo moko banda ozwa. Ke o banda chaque jour ko déranger makambo osenga. Courage za ke ba jeune ba o ba yeba raviment musala oyo te ba ya ide biso pe na ndenge ke ya na yebi loko te oyeba po biso pe to yeba ite voilà nde pe to yebi na sima bato nga musala mutala singa te ke simba sala bete na otala nde muto osala nga pe na pratika ba mona yeba mais za pe na mutu musu pe azali wa ngate azabe il faut lakisa to ida dia bato balakisa to za pe a pe na bato bayaki pe ya yeba obeta te. Mais la qui s'est fait le père a forme. Baya batika distraction, ba courage au biso pe tozwaki musale za nationalité. OK. Ce basé ce que kumba pousse ezate ko kumba pousse wana musana netika lika pousse libela te o nzamba bongiso ebete. Courage na yo ne muté futa. Donc courage on pesa bande ko mibalika yango wana. OK, courage non ne ko futa yo. Je le répète, il n'y a pas de saut métier. Ndeko Patrick, est-ce que vous pouvez sa numéro no ya téléphone? Numéro de téléphone, il y a Vodacom, il y a 081 20 24 919. Il y a Frissel, il y a 090 74 74 121. 081, il y a Vodacom, 20 24 919. Il y a Frissel, il y a 090 74 74 121. Ok, merci beaucoup Ndeko Patrick. Vraiment, moi ce que je te dirais, je t'encourage parce que au lobby, que lobby le besoin pour ça comme un patron. Au salipe ya yo boye entreprise no mo boye o ya pe lobby o talango. Moi je sais que avec lisungi ya bandeko bazolanda avec lisungi yanga ngamoko Falon Matondo avec la fondation Falon Matondo sans souci to soutenir yo au kende liboso. Vraiment voilà bandeko na ngai bomoni ndeko na biso Patrick, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Donc vous voyez tant mingité mo déjà tout na qu'est-ce que to kozona minute belé parce que azana kati ya musala to kuti na esika na ya musala. Voilà je remercie beaucoup tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui nous suivent toujours. Ba bo s'abonner ka bo zaka ebele bo s'abonner kaka ebele bokozala ka jamais déçu na kati ya Shiraton.
Shiraton on a émission na bino et libino ya lengi sous article 15 débrouillez-vous pour au vivre hein tout le monde a vraiment ba réalité quinoise réalité ya ba quinois comment est-ce qu'ils s'en sortent bino kuna bolo barabola muki na tango boke obeti kayu total na kayu na bino na kayu na biso ni ndezo za ya makasi hein. Est-ce que ça na bisiko et ça na misale les qui salaire na ebele to salaire ou les qui misala na ebele donc nous allons découvrir pour comment est-ce que bande kona bino to pe bande kona biso awa na Kinshasa tozo vivre bande kona biso awa to ko kende ti na ba province to ko kota vraiment na ba province vous allez découvrir des choses et des choses de réalité et des réalités voilà merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis merci à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui commentent vraiment n'oubliez pas ya ko finira toujours cloche et notification pour que à chaque fois émission sike koti na chaîne Bozalaka informé. Là, je dis un grand merci et un grand coucou à tous ceux qui m'écrivent, tous ceux qui m'ont écrit. Pour Naya, tout ça, la émission, il y a article 15. Je dis un grand merci et un grand coucou. Natite Madilou, Jules Tangatanga et Bijou Tawaba, hein, avec Jonathan Tawaba, Bandeko Morobo et Soudana, quoi. Et au docteur Chirac, Moutoumoko bien, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, Moutoumoko bien, Jeffros Katoko, l'euro dans l'ombre, hein, les cascadeurs, hein, cascadeurs, mon poste, ma place, à côté hein, voilà, je dis un grand merci à Henriette Motema, hein, tosuki wana vraiment tosuki wana na bona ngokele mingi mama bimaka suka be na balcon comme on le dit toujours. Je vous dis un grand merci, bye et à la prochaine.